eza à part oyo nazosalaki nigwa question réponse par rapport ya oyo atunaki ngai na JP Masamba soki eza na mosusu ezali botindela ngai yango. Et puis qu'est-ce qu'il y a par rapport peut-être ya voyage? J'ai concours elekaki na Kinshasa, ezalaki journée porte ouverte ya Kingakati, babengisaki nga lokola pakaloui mosala na ngai esalaki babengisa nga kuna na gagné voyage na Goma na boya kokende raison nini kozala na ko soki na boyi to soki na keite esali nini yango namonaki ke au lieu de se justifier le problème de voyage, c'était net et clair parce que c'était quelque chose qui passait à la télé. Nazaki na tina kobomba moté parce que ceux qui na télé maki na photo tam so monaki photo là c'était normal parce que na télé maki na ngaki na zalawana. Mais ceux qui na makamoko na fingi congolais moko place moko azali to na fingi congolais moko na musala moko zo sala et que na fingi en tout cas nga nazo ignorango jusqu'à présent. Donc on a nazo ignorango oya zanango atindi yango. Naza na mot d'ordre ya kopesa te parce que le mot d'ordre yango ezala ya théâtre ke maboke ke namoni ke jour wana nini moi je ne suis là que l'église au milieu du village. Naza wana mpona bakongolais nyonso soki babengi ngai nazalaki na droit ya koboya te, nazalaki mpe na droit ya kosala badéclaration ebele na histoire yango te. Mais please na bandeko na ngai, ce n'est pas dans mon éducation, il y a Kofinga, ce n'est pas dans mon éducation que manquer rester. Mais où il y a une image, to audio, to vidéo, soit na pesa ki batu moko mbongo, soit na pesa ki batu moko boye, na finga ki batu moko boye, na pesa ki to mort d'ordre moko boye songolo, ponga na yebi amote. Mais le rôle internet c'est ma mobile, en tout cas où il y a nango, atinde la ngana nunga moko yango, comme ça, to apanzango na nupo,